Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi aussi je vais très bien. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi, bon début de week-end à tout le monde. Naeli bino histoire ya Zawadi. Zawadi. Franchement, na début ya histoire ma famille, je vous avais dit que kotala histoire kotala mwasi okoleka na média eza complètement esalamaka sur Mike Kalambai pour nous déstabiliser. Premièrement, moi je suis pas trop fan de pasteur Mike Kalambai, mais naomeka ozala réaliste, puis au milieu du village je vois qu'il est innocent. Na lobango bandaka la batikala même pas kobima, parce qu'il y a des genres de filles qui sont capables même que aolukate esika akota na chambre no kangata photo na chambre no pa publier ça va tout kabimana yo, mais en réalité tikala obimano te tom so senga ki osa pipi. Pasteur Mike Kalambai alala profondément, mais la fille a osé loka mutu tom so yaka déjà ba pesa aksa kota na chambre akota porte chambre Mike yaka polela kota alala pemena Mike kanga photo asala mamonyo sta sala rawana. Mike il était toujours inconscient. Donc voilà un peu moi analyse to mekaro sala lelo. Je dis un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Asie Refuge Magique Adassa. Un grand merci na bino. Un grand merci na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Moeba, la privado ya Orlando Domingos. Merci beaucoup na Adrienne première dame. Adrienne première dame ya nanga ndeko nanga FAP Kato na ebisio na yo kelenga business class kaningo komaki na yo kyang na betela ba only solo na kini tata po FAP Kato, ma sœur chérie. Un grand merci à toi aussi, un grand merci na papa Diego Milito, je t'aime trop. Merci beaucoup na groupe WhatsApp nanga mobimba batu nyonso tu bosutenanga vraiment de près ou de loin, financièrement, physiquement, spirituellement. Merci Nabino, merci na président bébé, merci na maman Nathalie, merci na Clara Fikiaou, merci na Debouk Duchab, merci na Eliezer Kanou, merci na Sarah Abouele, merci na Dalia Onyema, merci na Edwige Yabakala, la Pamela Kabeyawetu, merci à toi, merci papa Edi MK. Merci na Sol Mbemba, merci na Makia Lakumba, merci na Ozia Masamba, merci na Rose Bonga, merci na Celia Kikela, Maman 4R, merci na yo, et puis merci Ebele na Nana Bafana, merci na Batunios tout, Obota la Rachel, nanga pe babone nanga Batunios tout boosté nanga. Donc voilà la famille, na olingana tikela bino temps, bolanda vraiment message fort oyo ndeko na biso apesi po na Zawadi. Je vous avais dit au début de cette histoire que Zemi Zalate c'est faux et archi faux. Moi et tata po to sala live pour na la bino ba scénario non ce Zawadi avait fait et Zemi Zalate. Mais après tellement Zawadi azwa ki bateau po bango ba meka so azu bateau ba soutenir ye abandisco ko sala harcèlement. Cette histoire copie collée na histoire ya Niki. Malgré ya kokiangote asengi abando akatani abimisa keze mezate. Je vous avais dit au début, moi si o azalaki envoyé.
Après cette live, dans la live, on ça là tout à l'heure, dans un sensa zawadi, dans un sensa pegnel. Et vous allez comprendre que idée na scénario nyos tout et utika pa pegnel. Tu sais, une femme sera dans elle na yo, elle va détruire yo. Elle va tout faire pour te détruire. Alors pegnel au komi na suka et tout la moisi. Na yo na zawadi, tala zawadi nengo tuli. Basi ya soni, obomi libala na opo na buzz, obomi libala na opo sala succès. Bwana orate, ngana eba kala na vie pour muta sala succès, faut ça o sa ba propre fort na o sa succès. Mais tala lelo, boko mo baby sa na ba vie na bino, boko mi ko détruire na avenir aba na bino, likolo ya koluka succès, likolo ya koluka ko venger Mike o abotisa oba na mi balé, pegnel mawana yo. Femme insensée. Na yo na batu na onyo so ben insensé. J'ai pas le temps pour vous. Yo na ibisa ki oka meki kaka. Famille na yo kolapa. Donc voilà la famille. Na tike la bino temps. To landa analyse oyo. Et on se retrouve tout juste après. Ya bokota. Boyebi ki na yaka ba direct pa apambate. Na saka ba direct buzo bate. Na saka ba direct sur base de cause. Oh! Lobi na lamu kikabwe na tongo na tala bastatia batuna mona kaka zawadi ze melongwe zawadi ze melongwe ka siko ezaki a combien de mois betela li solo ba bini na hôpital zawadi deuxième soin zawadi yoze melongwe zawadi ka siko ze melongwe ya solo wana ozaki pe na ze melongwe donc de tolo ba zawadi ze suna ze mité soit disant ze mezaki ya pasteur Mike ze mika siko nde mtelongwe na ebi sebi no théâtre o le na sali théâtre nga na kote la mutu na buzoba ti na kote la mna ka na internet na kote la mutu na buzoba na tala kana na observer likam moi sur maloba zoba na télévision exacte que non pas soigner exacte que pas dénoncer quelque chose c'était la haine le na loba ki bopesa nga raison ou pas lelo bomoni zaudi na ba statut na lelo a check no zemi ezali susuté alobi te ke zemi longo alobi ezali susuté siko boyisa ke zawada zaki na zemi te boyebi sanga lelo ke zawadi azaki na zemi ti zawadi ande kovanda bongo ti zawadi azaki na kata Australie bongo zawadi awasala ba direct azobina batu nyonso balandaka zawadi na TikTok babi ke zawadi azaki na zemi te batu nyonso balandaka zawadi na TikTok babi ke zawadi azaki na problème ya problème mon côté basala ki o ke azaki bien te moralement on voyait la dame comment elle dansait sur TikTok chaque jour bande ko sa ba TikTok nazo bina nazo sepela andoko c'est pour la victoire pour na andomona comme si non pasteur Mike déjà lali et si ko boyebi sanga lelo bo pesa nga raison na lingi mutu na kata ba commentaire comment que la duchesse t'avait raison te avant na banda koloba mutu moko na kata internet o apesa nga raison te bo sekate parce que lenga na ndeko kote la pasteur Mike bino nyonso tout bozala ki wana bozo ebisanga ki non la duchesse mwana mwasi wana a subir violence si ko boyebi sanga zema zawadi ke wapi bino ba juge internet boyi bisanga zema zawadi ke wapi zawadi yako yebisanga zemi ke wapi zawadi lelo fo yebisanga zemi ke wapi asi photo moko ya kala azaka na hôpital atina mwa band moko awa siko zawadi yebisanga ngana otozaka na poto to yebi ndenge mutu mwa so ba aotolongo la zemi azalaki ya combien de mois olongoli yango sur base de quoi bomoni siko makam na yebise bino na bane koloba na debi na biki bondi melanga boko pesa nga raison un jour mwana mwaso bozo mona oya zandoki aye po détruire ministère à pasteur Mike nana ndima kinga lelo siko bondimi ke pasteur Mike azaki na raison lo bondimi ke pasteur Mike atika ko coucher na zawadi te lo bondimi ke makamboleka na internet ezalaki film moko monté fondé pour ba détruire homme de Dieu bo pesi nga raison lelo to zela abota film auto zotala zawadi auto tala ko pa musicien moko munene na Congo na kosi film Ozawadi la kisibiso oyo lelo deuxième épisode premier épisode moi ça musicien moko munene na Congo la kisa biso ngo déjà boyebi pe kombo nae zemeke wapi ka une femme a la haine de détruire ou de déstabiliser un homme dis-toi que il est prêt il a utiliser ba arme nyonso tout pour tchao na se le moi ça telemi pas détruire mobali aza prêt ya ko utiliser ba arme nyonso tout pour acha mobali wana na se yango zawadi asalaki zawadi alingaka boma passer Mike alingenda chat ministère mobimba na se alinge passer Mike a mon vraiment par terre yango zawadi asalaki lokuta eze loko ya vanda na ngona patience te eze loko ya demerer na ngote parce que peu importe okuta na mir zawadi akuta na mir lokuta na okena ngoti wapi ba congolais bazana immeuble nanga ba mona nga nena la mukaka
soit na il faut ba septembre zemezala, il faut batiti da zemezala, na koke na lokuta oti wapi. Parce que vu que yo le couteau commission de vérité, zawa dessus le couteau commission de vérité, il faut assumer le couteau en ati nasuka. Zawa na comme c'est le couteau neti nasuka te. A koki ko comme ça le couteau ti nasuka te parce que zaki li kamba le couteau. Du fait que comme lié kilo na mutu, nzambe. En Australie ba yebiki na zemi. En Australie ba tu ba yebiki non, na zemi a pasteur Mike. Si ko zemi on peut pour du vrai zate na sa ani. Il a créé tout un scénario. Azul photo mokache nazali susu nazemi tezeme ke wapi zawadi yako pesa explication di ba congolais ba camarade na yo. Ba congolais ba za ba camarade na yo. Ba congolais ba za ba massa na yo. Siko lelo to ke wapi tolo ba siko kezeme limwe. Tolo ba kezeme disparaître yango moko. Zawadi yaka nga moko kunenge na tongolo déjà mbonzi na benda oso ki zeme zalaki ya solo. Poni to kota na ba sentiment congolais za muta ba émotion muta ba sentiment congolais muta ba émotion akota ka na ba sentiment il suffit que moi ça tchakara ye babeta ki tanenge nonge azana mawa izona seki babeta ki wapi selo zemi tolingi to mona zema zawadi za wapi bo bengela nga zawadi bo pese kita banda liboso na nga zema zawadi za wapi yo soit disant mtozaki na zemi soit disant beta ki to oui je porte son enfant zawadi nenga na yebebi yo muta photo vidéo un jour là na passer Mike ndaku bolala na passer bo coucher na frère Mike atale razo telema aketolete yo ngozo photo to vidéo. Je vous avais dit batika la ko coucher ensemble té zawadi voulait arriver jusqu'à na lia be ya passer Mike azaki na posa ba preuve na ye azo ba photo ba vidéo pour que lelo a créé problème ou lelo a créé le bo pesa nga raison bo moni que lelo na zaki na raison. Bon moni que la sorcière Zawadi azaki na posa détruire ne passer Mike. Yango na eko yebisa ba internaute na loba mingi te na sala ba direct bi salela te. Bon moni passer Mike. Wana oketi na suka. Kokote longa boka okote la. Bo pesa ba kombo nyonso tungama passe. Du fait que na comprendre déjà kombe si kezo uta. Nebi baza combat. Nebi baza combat. Nebi bisika kombe zo uta. Nebi banadi ba détruire passer Mike. Mais du fait que toza yaye. Bana Mike, bocha ba commentaire, di bocha ba commentaire. Mouta koko il s'est passé Mike Azate. Tout le monde a bandé au téléma. Avec une église dernièrement, il avait des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux qui voulaient dire que je suis innocent. Mais malgré ça, je vais subir. À subir nyoso, tu humiliation nyoso. Zawada sali be mission nenge nyoso, tout pas détruire. Le loi ko démenti kazana zemité. Le loi zawada bi kana zemité, zemezali sou. A dit que zemezali sou, t'es ko zemeke wapi selon bino. Zemeke wapi. Boye bisangati, boyako. Ah ba finga te mona na Facebook ba finga moi c'était insulte monte ebima to lo banaka na ndenge siko ba preuve bocha baker bana passer Mike bocha baker ba o ba comprendre que zaki G ba sala ki po ba détruire passer Mike bocha baker zawada zeki na zemité zawada tika la kozwa zenya ta mkolo mon côté zawada coucher na passer Mike te je dis et je le reconfirme il s'est retrouvé au lit à pasteur c'est parce qu'il voulait être là pour prendre quelques photos. Et pendant tout ce temps, pendant 6 mois, ceux qui Zawada zaki na zemi pour du vrai, Zawada ngana zana zema munene. Ça fait 6 mois que Zawada longwa Kishasa. Plus de 6 mois, autant que 7 mois. Si qu'on soit Zawada zana zemi, il y a combien de temps? Pour les tout le monde, Congolais n'a pas compté dans le sentiment. Zawadi banda ko sala ba chantage, que ba pese mbongo. Zawada banda na mbongo. Alinga ba pese mbongo. Abanda na une affaire ba 14 000. Ayeko kitana ba 7 000, 6 000, ezo simbaka ate. Pendant ça fait 6 mois que négociation o ezalaka ya Zawadi po ba pese mbongo, alongo na ba photo soit disant ki na ba photo passer Mike. Ba négocier na suka ba boyi. Majabe boy ko pesa mbongo ba bike soki eza nango eloko monte zo la question to pesi mbongo ba photo ne kolimo. Soki passer Mike comme ça conseil que atikala ko coucher na été passer Mike au coucher na papa na sikala ko simba mwana mwasi wana te. Comme yoza conseil ko za na problème mwana mwasi olongola bilamba liboso na été comme yoza ça chantage kaza na ba photo to tika publier. Passer Mike mandima qui a dit publier si tu en as des photos des vidéos publier. Ndeko publier vidéo wana passer Mike azola nazo ronfler aya côté na salon. Bautaka studio jour en na butu parce que Makaleki baleki pas passer Mike il y avait des chambres c'est pas là la kuna toilette fait qu'elle toilette c'est qui na entrée à passer Mike mutamoni mutalali ayena sa pongi na kuita pongi akangi photo à tout moment passer à côté na kata chambre il faut y aller na sima parce qu'il avait quelque chose à linga kiazwa et azu ango bien sûr et siko toke wapi boyi bisanga tokomi wapi oh Zawadi ose melongwe. Ils ont eu le numéro pour ma passer à côté les mains. Il y a un passer à l'église.
Le Messie aleli na kata église aleli. Lelo yo saka zemi zawadi zemi wana fezala. Zemi wana lelo fezala. Zemi wana topesa komo kela yangana. Nkela fezala ndoi kela zaka ndoi te na kata théâtre. Zemi nkela yangana, il faut topesa mwana na kombo kela yangana. Oh, zawadi yo bongo. Oh, yo lelo ngese zemi zawadi fo zemi wana zonga. Zemi wana tona posa nango faut topesa mwana na kombo kela yangana. Hey, nani champagne eza bafongo elanga mana tirer champagne. Zawadi zemi limwe. Batinda ki ye ya yango bazo ba commenter bazo koma awa zawadi yaki mission na ye mission simbité lelo ba église a passé à Mike lelo to pepa oh eza victoire nzamba alobike non mabe moko te kotika la ya kobombana ya mabe moko te tika la ya kobombana on s'est culpabilisé defanga mo pe na ndo tuna non côté la mutongo asali mabe te lelo siko mutema nange vazwi kimia. Zawadi azesu na zemite. Zawadi zemi zalate. Zawadi a confirmé que zemi tikala ko zalate. Zemi zel soute. Oh, zawadi c'est que zemi limwe. Te tolo banisko zemi zawadi na minute zemi zawadi limwe. Ba c'est Mike si ko za to confirmer. Moni bana no so baza na kata direct que to confirmer que ozalaka ya nzambe. Na c'est direct à 8h du matin. Bon moni ba tourner ba koti 8h du matin. Ato na Goma, boto eske na na Goma. Ba sa vidéo boto eske na ma tout autour à Mai. Moni face na Mai. Oh bon mona na Mai na Goma. Mais là, on a solo, on a na kata chambre na lalité. Na Goma, oh bon, on a eza lac Kivu. Zawadi ngai bisanga ke no zeme limwe. Yo finga ke lobby ke no yaya, batu bosala ki ba soi disant vaseline, to c'est la bino zawis. Yo. Ya nzambe zaka ya nzambe yaya, babundisaka, batelemisaka ngo bakweyisaka ngo mesuka suka. David akoya kimba lebele ya boyebi David boyebi roi Salomo. David on nzamba benga l'homme selon mon cœur na Bible. To mona David akokoyisama, to mona David akokoya. To mona David ya combat ya violent. To mona David akoya David kuteza ki confirmer ka koyisama kandi mango libosa nzambe. Mais nzamba zo simbika na liboka yebisi l'homme selon mon cœur. Malgré ses faiblesses, j'aime cet homme. Malgré ses faiblesses, c'est mon homme. Malgré ses faiblesses, c'est mon serviteur. Malgré les faiblesses de l'homme de Dieu, Pasteur Mike, c'est un homme de Dieu. Malgré son faiblesse, c'est un humain, mais c'est un homme de Dieu. Je l'ai dit et je le confirme. On est tout le monde dans les réseaux sociaux. C'est un combat. Bino de bon homme de Dieu combattu comme frère Mike na kata Congo. Tout le monde veut. Combattre une violence chaque jour, chaque mois, chaque saison, il y a problème et bimaka sur son nom. Les lots confirmé que c'est un Nzambe. Les lots confirmé que c'est un Nzambe. Zawadi yo beko wana zemi ko limwate, zemi fait mon nana, tout mon zemi. Zawadi yo ma zemi ne photo pesa kombo ya kela yanga na lelo na la mukela ki 8h. Na lali na oli ya minu. Oh, moi ça comme na statine que zemi zate. Ce qui zemi zate. C'est que limwe. Soyez mes limoués. C'est que ça a été. Ceux qui aiment se retrouver dans l'hôpital Nasinga. C'est que si je comprends bien, Zawadi était que chantre de l'éternel. Zawadi était que l'on l'a zemi. Ah, boni boye. Kobo tika biso tout ça banalise. Ya ba kota muna ba sentiment te. Congolais za muta be sentiment, muta be émotion. Congolais za muta sentiment, muta be émotion. Na moni moi si loba sundola bana panda inane na kata Kishasa azalaki ana mibali na hotel nyoso panda inane lobi aleki na Instagram azolenga Jacques Congolo bosali makamneti moi si on a salaki bino Congolais na sentiment Congolais so linga kota likambulo na kata sentiment muta be émotion genre oh ba popo musu ba tenir na kata télévision botala rati toza na kata tribunal te les boyaki pas d'abiso que au moins na basimba qui yaya tribunal na kata États-Unis ezali so basimba mona kende na mona l'hôpital kende na mona et pas psychologue kende na mona na bato bas expérimenter na domaine wana batala so basimba mona na poto tu mama pas psychologue ba interroger yo ba olinga ba émotion mona ba eloko ni na sibir so mona na ba stress ana ba problème ba koyeba mundela koyeba ba sala so ba sala so hôpital la bongo quoi que ce sur internet ole la jarke mwana na kuti mwana ne lokote tika lokuta kuti mwana lokote on noto ça na télévision to ebi keza film to ebi ko ngo détruire to ebi siko lingo koma to yebe loko ni noza na ngo mission mutu de loba yobi kongola mutu loba ke no ngana to za lien à vie na zela bana yeba ke so ina bomo na ko boma yo ana mission yeli
Souci n'est pas mon dit. Aussi l'autre frère Mike a paiement, moi, moi, si on a lesté si casa. Aussi l'autre frère Mike a progressé, moi, moi, si on a lesté na carte télévision. Aussi l'autre, mon frère Mike a évolué, il y a lesté. Bisoni, tu l'as tout le monde, moutaka le bimi. Yé, mon la télévision, les capos, le bac, non, mouta publié, moutaka la neza, mouta simbisaka téléphone. Moutaka les a na propre téléphone na yo. Et comme il pas frère Mike Ndenia qui est publié yo. Yoko mama banane si comme mutakala ngo elongo ezu bluetooth beaucoup tanaki ayiba ki téléphone no amitindeli mutakala na téléphone pas mutakala yo mutu garda na téléphone frère Mike a publié ngo na wapi pour bon mona ke les congolais pour kama kuti ils ont des mobile ne muta publié kai na ndenge nini kasi yebisa bisoti pour téléphone na ngande eza awo ex na vanda so na mboka moko so na mboka nini siko nga mutakala na ngebi na kata télévision ex na afi ngo ndenge nini to lo bati soit disant tu as publié que expliquez biso mutakala ne comme na téléphone a passé à Mike Ndeni awa mtaolekate na passé à Mike butu moye biso toza wana totelema ba sodane ya tongo bomoni na otoka na 8h du matin donc botika ko sala ba j'écoute ezate oh yo moko leka na télévision bike muto simbisa ka téléphone mutu ayiba ba vidéo na a publier lelo lobi na direct ozo sala soit disant ozo lenga yaya osala no mutelo côté oh osala mutelo côté ma sœur vanda kimia vanda sui kofinga to moni o me kofinga to ebi kofinga mais biso ce que to respecter yo kaka mère ba petit côté wana mère ba petit to bloquer insulte ezate mais kozongi so na raison to sala ngo ana direct kozongi so na raison que makambo zo lo beza lokuta to sala ngo ana direct tika biso omona na bandi kona bandi na tayi kombo note na bandi tina okina na suka na tayi kombo note to banga to bike mkomsu bana ba otomela ba video ba anota na komba mama bana ba oyibate na olobela na to banga pona oteme to banga pona bana sonia bana donc tika lokuta oyo banda na debi ke muta yibaka téléphone na yo ezalaka ba soki otanga komba batu muta osimbisa ka téléphone de bozana bana bitinda ana kishasa osatanga komo muta simbisa téléphone osimba téléphone ayiba ba video ezalaka frère Mike pasteur Mike te lobi na direct ko baluki soki ezate boyi bisanga muta publier mutakala na ngeza papa ba nanga ya atoza na kanda ko détruire ke bakoma wana te toyebi koza na haine toyebi koza na poso détruire toyebi koza na poso déstabiliser homme de Dieu toyebi keza soué na yaya nzambo abuko amabolongo au moins le père pasteur Mike alali na se ndete o comprendre alali na se pona makambu na yo ndete o comprendre kaza ki nzambe te mais aussi longtemps to ça na confiance en nzambo asambelaka toyebi ki il va rester debout peu importe violence à combat aotika la debout c'est un homme de Dieu c'est un serviteur au moins na côté la frère Mike boy ne na côté pasteur Mike et il a pasteur nous surtout na butu aussi longtemps na seka analyse na comprendre que makambo ba izo la pasteur oza le kuta ba détruire na côté là na côté la pasteur Mike te na côté makambo Eliane na défendre ka pasteur Moïse à 100% beaucoup de ba direct na botala j'ai vu que cette femme elle voulait détruire l'homme de Dieu alors batu nous surtout na mission moko ba détruire ba homme de Dieu na olimi sabinote boza ba camarade na ngate boza binemi parce que boza ngande boko isa église aussi longtemps église vous la détruit vous ba ki ba ame bele ba vous la perdu si longtemps église vous la détruit vous ba ki ba ame bele ba vous la disperser alors pour to comme wana te il faut te défendre bango à 100% et surtout moni ki mabasa ki na tort ya solo to fuka mde to sambeli bango to lika na TV pour to finga bango surtout moni ma ke te homme de Dieu o makambo ba lobby eza ya solo to lika bango pe na TVT to lika bango na TVT to ko tsa sikonde mabolongo na seto sambeli pour na bango arrêtez yo kote na kata ba sentiment mo yes mwana mwasi mwana muki na tonga abandi ko finga homme de Dieu abimaki nanga yo botina pona na homme de Dieu bana mi balé lelo tozo kende plus de 13 à 14 ans boye bana lelo ndem tozo ozo se rappeler na 17 ba viola kao ma sœur banga nzambe kando yo zana ngo linga kando zana ngo eno zana ngo ngo ko sa serviteur de Dieu il est qui nzambe te notre Dieu agit dans le silence dans le calme. Il est riche à bonté, mais doux en colère. Asilika kamalembe. Yozo mona comme si que non, azamuto azeloko. Oh, ozo finga na papa bana nozo ozo traiter PD na télévision. Papa ya bana bi. Buta osika mwasi sura na kanda. Esika mwasi oza na posa vengeance akomaka. Dans na passage non ozo lingo détruire nyon surtout ya homme de Dieu otika ta trace mon côté. Parce que yo za pour sa vengeance. Yo na pour so mona ina si. Yo na pour so mona ke azala kao. Ozo babe ke non ngana ko accompagner oti ko kufa. Yo bomi. Ya loba ke mtu sala ki.
biso nzambe to sambela bolanda bateni ote ya tena ki pedo eza musala to luka pona bana bali ya fufu ba o ba yibi biso ba proche baby da to buka mabolongo to sambela koma to zaka concentré devant nzambe wana alongola biso na komina makala bisika o mutatia biso kutu kate azwa biso mema biso ti Zénith de Paris na 2010 to beta Zénith de Paris azwanga biso azongi sanga Kinshasa habituro na memo aux États-Unis asali sanga tour États-Unis Los Angeles Miami Dallas habité kokite na memo Angleterre ameminga so Angleterre nzambe wana ti do la reconnaissant na yango le balo makama basala nzambe na bi toko bundela ye yaya bolanda tenio te boye bibino moko mobala mams na simatenio mobala mams na simatenio ndi mtavandi mobala mams wa telemi costume taille one bouton ndenge kendanga kitoko mino mo boyebi mais ce qui s'agit que notre bundela basala nzambe ya toko bundela bango ti na dernière goutte de sang elo monte boko finga ya sika o toko banga eloko te o to banga na ndeni et ya bouteille ya moi biso to ba soda ya pasteur Mike on va être là toko bunda bitumba 0 ya 60-65 olingo bundisa yeba kina sima mukongo na koloba te parce que bon on est déjà loba raté biso to zana poto loba pona zawadi yo zeme limwete za bobengi na zawadi ko ya zawa ya zashu yaka zawadi shu yaka yo expliquer biso zeme longwe ndeni nzamba protéger mutu dans les malté au monde aussi longtemps ma bezo lingé et ozo accumuler ma bé au commissaire li soumu ils andeti meilleur amino nous va protéger il protège pas dans les mal yo mona comme si le fait que osa ma bé osa likama ma bé que non ma bezo comme la auto so ba que nzamba ma bé oh c'est comme si nzamba septembre aoti que le temps se repentir aoti que le temps se repentir aoti que le temps ozo ba décision bien parce que o se repentir ozonga nanzela mon si longtemps lingino kozonga te Akobeta. Dieu peut pas te protéger dans le mal, dans le péché. Et ça l'a caté. Alors, yo mouto lingi ki ola kisake non lobby yo salaki direct mo batu balanda ki tala direct yango batu balanda balamu ke 8h du matin. Bino bonne audience. 500 000 personnes banakata nakata ya Facebook. To la musi plus de 1000 siko na tongo ne alelo. Zawadi na ngine ba zemino kende wapi ezala wapi. Yebisa biso zeme kenda wapi. Zemeke wapi. Moni soni ne kangi bino batu bokote makamba batu na loyenge bokote na ministre bokomo mituna nzambe na condamné frère Mike nzambe na garçon bataza innocent bo comprendre que ça même film au total na mise moka mune na mboko yo même film même scénario et les gars na mise moka mune na mboko deuxième épisode de film yango total na zawadi Nana zemi, malheureusement, papa na romona mwana te zemi tikala kozala te zalate na yebisa ki bino dès le départ. Na loba ngozo na ba direct na ngai. Na yebisa no ba direct na ngai. Muta kosa yote no oya zolo ba oh non soki ba viola ki mutu, ba yango pourquoi accepter de la pose ba yeba na ki ya muta kosa bino te. Ezaya ki te ko famille poussé te. Oh, ndenge boyeba li mwana mwasi wana pourquoi loba ki on te bandakala. Après combien de temps aux séparations ezali babazong se biloko note ndeko lobongo lelo batikala o violé ote bolingana ki bandaka les akil amour à téléphone tongo midi poka muta imposa mutil kambo ezalete jour papa na banga le ka na télévision palo balikama mwana mwasi pourquoi pas loba mamba viol aloba ngote po anini ye moko jour asala direct ko ningisa mokili mobimba ndenge boyebi kazaki na ba plan ba photo nyonso tu ya kobeta na mukongo to yebeza ki ba photoshop ba luka film ko ressemblance ba beta soi disant frère Mike abeta o Tantine, babete la wapi. Pourquoi t'es longi to mona te mutu babeta? To luki photo, bien beta ka ke fama bati. O mona ba photo ebimilo na kata Google. Yo na ebi koza munoko, ya ko le kasiko me koz répondre nga na osepeliso. Na osepeliso. Na osepeliso makasi, ya o le ko répondre nga na ebi koza munoko. Nengo répondre o lukaso ya o répondre, mais nga na osepeliso kitoko. Yaka. Bati kala ko violé ata mukolo mon côté, il y avait l'amour entre les deux personnes. Balingani bavandi basepelani basepeli babala na babalani baboti bana après combien de temps soki non na 17 ans yemoko na yoka na même direct to yebana ki na 18 ans oye suko changer a violer nga na 17 ans mais oh c'est compliqué bato bana ba direct no akala ba otala le Congolais pense que surtout moni mutakala no lelo après 3 jours to bossa nignon surtout l'air le kana télévision le tisu mupende to bossa ni mutakala no odolu Hatu publier mupende mutaka ya eza ba téléphone toki na mupende wapi oh yeda mutaka na kata nini siko ngo sa genre séduction aussi kolomo tshemu libanda mupende zo mona yaya
mutakala direct ça même elamba to na ba téléphone donc c'est so fierté fier on ngo kena biso na kata ba réseaux sociaux to na pour ça na te mutakala na ba téléphone boki ko ya c'est so fier to c'est so fier ja olingo like ça moi libele ozo bomba te mutakala no tout nyonso tu mobimbeza donc ce tenito ki tu so bilamba to yara na vidéo to ki tu so bilamba to ndo tala nyonso to donc oza elo côté tika pe okosa ba te on na yo te loko wa mukie o azofa na États-Unis kote sika na malonge zate yo finga majabu tala na la lobby makambo me na tan komba batute pour nana posa otanga komba batute parce que nana posa kutute ya okota na kata ba détail mususu mais na ebise bino makamba frère Mike ya butu ya moi na kokota yango api na okota on likola mai bon moneska naza na likola mai na lac Kivu na okota ngo likola mai na ma likola mai donc yo muto lingo kota lingo swana nanga DJ saza munoko tala omoni Mike alobate omoni Mike un homme timide okute nanga na nzele mobi mais asana tete ondeni alobate mais so na koti teni ya na oyo koti biso to finga na guerre 64 66 to finga ma kitoko so LNG mote ko ya boye ningisanga PD ki yango de na joan sikoso ye ofingi yango na omoni lo mote na lokama bilo mwasika belema bato nyoto boleka na télévision bo me bo lobela singa na ota bino na oseka na bibiska ba plein uta nde naza na vandi bo ne biska ba plein uta ne keba nana babor mtako sabino te nana babor eza babor ni sa Zaire eza parce que bon me manga na piste wana te moi malamu na loba mingi te so na ye na côté la vérité nde na ye côté la pasteur Mike bo na ye côté la ka vérité na sala ba analyse dès le départ na biso na biki non moi na moi so makambu nyonso so loba na télévision eza ba pièce totalement montée pour détruire homme de Dieu le bon dimelinga homme de Dieu le bimi innocent lona banda ko esika boza bino bo me pesi raison que moi mobali ande ko balikamba solo fi o ayaki ne pas détruire frère mal OK na lokuta ti wapi zemi ezate ochi bilamba okoche bilamba lundi mardi oko lemba il faut que musala parce que bato que zawadi ayaki chassa ça fait plus de 6 mois passé donc ce cas que ma frère Mike alingana na zema ba 9 mois 8 mois minimum so zawadi ayaki na zemi solo elle a quitté Kinshasa ça fait plus de 7 mois. Pendant tous ces 7 mois, Zawadi a qu'on négocier ma photo, passer Mike, ma PC mbongo, aller chercher ma photo, yazanango. Pendant tous ces temps, 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, zémi mon anate. Après avoir qu'on a négociation, ma proposition sur ça qui a mbongo, les londés. Ok, 9e mois, Zawadi a se retrouvé dans zémi paysa, tout le monde n'a pas obéi dans kata bastatina ba TikTok. Et les lois, il m'a confirmé, elle peut pas assumer le coup pendant longtemps. Il m'a démentir en que zémi zati. Si ko to sa ndé ni boy bisanga na ndenge na bino to sa ndé ni te na ndenge na bino to sa ndé ni te na ndé bino bozande bo lo ba na to sa skondé ni pona zawo to sa ndé ni mabe na bino kongola lingi kokota na be émotion kongola za raso muto libosa ko sala émission ye wana kondima kongola se muto libosa sala émission bika ke no muto asala nga mabe yeba ka ndimi muto na basaki mabe ya babi mukunza bia lia ni ya mama to imi bale ya lobaki ok ye comme lobaki c'est bon toyoki to kondi mena non directement bon mususu on n'a pas yolo bani donc yo pour no muto leki internet liboso lobi ke basaki mabe yende mutaza victime nana ebiso ke mutu nyoto ke ndako porter plainte mutaliboso yende zo raison na tribunal et ngelo batte comme yo porter plainte na tribunal mutaliboso c'est que comme toi na raison on repose na to ok porter plainte par ignorance donc muto leki na télévision lobi mabe accusé à cette accusation et donc du fait que yem taleka qui liboso sur internet topé ses raisons donc muto ya azolo batte tout na lobby te yem tazu azutor et comment map wana justice ba congolais internet wana justice ba internet so kize meza bola kisanga zemi zawada bi keze meza esute alobi te que no zemi longwe alobi keze meza li sute donc zemi elimwe makamba zemi to silisiango makambazemi to silisi yango le makambazemi na zawadi to silisi yango bino batabe monso le bosuki wapi batu boseki ba vidéo finga passer à Mike bosuki wapi boya bosenga pardon si on senga pardon pas nete senga pardon ba commentaire ba ke papa na loba ma beli misangai congolais za muta sentiment mima congolais za muta sentiment yaya oyebi muta oyebi sa ke aussi olembonga Mike na liango na ko si ko to se na likona to sendeni
Po na mingi so na bali ko wanga na banda tongo tipo ko pena échanger l'autre. Siko muto yebisa ke na lembongo nanko. Na liango nanko. Passer Mike, so nda musu eza yo bakiselanga bakiselanga na liango nanko. To se na sliko nango, to se ndeni. Po na liango nanko. Ya mbongo. So na lia kiango seke na liango nanko. Po na moni mutuma komiana la dichesse ko lembo na liango nanko. En plus na petit au liango. Niveau petit mbongo ane matanga. Mbongo avec action. Mbongo avec epakolami. Mbongo ba personnel langue. Mbongo avec bénédiction. Ya na oli yango na on so di pamboli. Parce que c'est un homme dédié. Peu importe. Nazo yebisa bino bato bolinga tom sikokota makambo ya eloko moko na ministre na ye kamine na sonda mini nde na yi kamine elo monte na kata ya bon sanga na mboko eloko te mata kita bete eloko bete no bakano rapide na otalo kande Poutine. Satan de oya na laki bino lelo Satan de oya et comme il a venu dans ma distance est-ce que bo sa makita na bino na ba conférence bo tia est-ce que bo tia ba conférence na bino pour ba kino boye tolo ba boye muto détruit awazati ki bonzambe ndizao ya solo bo se la makita butu moyi bo bimbo bo misama be mengande na zao muto sangelo kwa zate na lihama ya nzambe ya solo bana passer Mike boche baker ena ndokimo wana zoni ngati la jar boche baker ebele poto la ndoki wana ke biso voilà merci to la ndoki wana ke biso toze ebele kolika bango mutu bo soutenir ye wana lelo se retrouver ke zemi za soutenir zemi ki wapi bembazemi mazawadi zawadi na finge bembazemi na lokuto ebego yoki bisa biso yango ko sebe mission ok so sa biberon ke so msala mbala ka de bembazemi mazawadi yoki soit disant zemi artificiel. Zemi basalango sur base à ma solo. Yo zemi basa. Tout le monde a échographie. Zemi basa sur base à ma solo. Oh, moi ça zemi. T'as qui c'est échographie? L'échographie pas comme un combat moutou. Résultat. Combat moutou. Prévenir surtout. Ndebo ebizawa da linga photo, linga vidéo. Soka zaki na zemi. Twenge to mona bébé. Twenge to mona échographie. Tena longa zemi. Et longa zemi longa kele yangana. Zemi longa kele yangana. Yo. Pembaze minoni yama lokuta mwasi mwasa bongana lokuta te mwasa bongana na lokobot bana baza passer Mike tocha ba jem oya biso homme de Dieu déjà azaki na mwasi siko makambo du fait que nzamba commence la justice est-ce que to déport na moment oh nzamba o c'est la justice a otelemise malembe mon fils j'ai vu tes larmes tu t'avais pleuré j'ai vu tes larmes maintenant je vais te relever azwi na minute du fait que zawa da démenti kana zemité nzambe da simbi na liboko aola muse aussi lo atia matana kata ya église tia matana cher nzambe fa laver à justifier totalement ba onyo surtout bazana kata internet ba finga ki ba comprendre que non te muto azaki na raison to bondisa ki ka gratuitement amatana cher oteya to tangele mikona misape oteya ba otiena mabonde na ba retraite to za to saka papa au moins non telemisa ye justifier na minute oyo justice nzambe justifié. Et juste à la minute qu'on nzamba zo justifié at au moment makamonde eleki nzamba okota na deuxième à côté première souhait deuxième eza à justifier troisième eza à justifier après télémisé matin na cher mokile monique oza innocent na lakisi mokili ke oza innocent na défendre mais na cause na en vérité ke oza innocent matin na cher te aote ya biso dadi aote ya biso pasteur aote toza wana butu mo itongo midi pourquoi to défendre aote les mains à côté les mains à côté toza wana nzamba fidèle na ba serviteur na il est fidèle na ba serviteur na peu importe où ezo ya butu mo ito ebiki non à côté ya zawadi yo ke no bakwa na zemi tozeli pe zemi ba poudre sombami tozeli zemi tomona mutu mo azobina tela mutu mo azobina na katani azobina na ti oh mais mutu na zemi yeyo mutu soki so diza ba auto violer na ndenga sima yeyo so na betenu so famille ba benga ba ibisinga ba ukamwa na olingo kota mamba famille ba tutene épargner ba ona makambo donc ti scénario zo salama ti makamnya to sa famille ba otuni ba bi mais OK nango ti wapi pression aux awa d'autres ko démentir c'est mes pression famille na ba bi c'est que oh yo so bundi c'est ça homme de Dieu oh tu pars jusque oh na ko c'est ma famille propre ya Kinshasa na États-Unis bazoka moi mais oza na zemi ndenge nini
Zawadi ko même ko prouver na propre famille n'était kana zemi. Lelo sikonza masali ke no yemoka ko kisute précieux famille ko kite zawadi a lobby ke ana zemi te zemi zali susute. Zemi zalate. Zemi zawadi tikala ko exister te zalate. La dame, elle a tout fait pour détruire l'homme de Dieu. Elle a tout fait pour déstabiliser l'évangile. Elle a tout fait pour détruire l'église. Oh. Nzamba abi oya kosimba basali nezani tazo tia musapinaliso. Zawadi. Yokango. Alobi oya zo simba basali na ye. Ezande tazo tia ye nzambe nde musapinaliso. Zawadi. Etalio. Etalio. Nga makamba ba serviteur de Dieu ou soit na côté lio ou soit na garder silence. Nazana deux attitudes na ba serviteur. Nana deux attitudes na makamba ba serviteur de Dieu ceux qui bi na réseaux sociaux. Ou soit na côté lio ou soit na garder silence. Na yebi nzaba ndenga traiter na basali na. David azoko isa ma menzambe di fait que il fait grâce à qui il veut. Homme de Dieu na masumu na mais du fait que quand azane pa ko la minanza menzamba pona kakaye. Obi batu to bana to benga na David na 2022. David yaka na 2022. David a senté mona musala serviteur na totika David na église na njili a senté serviteur na. Moi c'est serviteur na. David azobota na n'importe qui n'importe comment. Mais pendant tout ce temps c'est un serviteur de Dieu. Je me demande l'attitude de Dieu à ce moment c'était comment. Je me demande tout autour, il y a David Batoua, la population à l'époque. Bande Kobenga David Nani. Tchel, moins sérieux, il fait grâce à qui il veut. Peu importe tes péchés, si tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Il y a un moment où ozo sambela, au moment où mo pagano, ozo pambo mo, apambo ma simba qui cité. Apambo non plus parce que kota banga, mais ozo pambo ma parce que nzamba permettre kaka pambo ma. Peu importe ma benao. Peu importe oh nyosi yo zali. So ka nzamba pona yo pambo ma na yo. O évoluer na yo. Oza la paye oza ni meye baka ke non justice ni na suka. Nde justice wezala. Mon si noto zano na kata monde. Nzamba sala o grâce pambola manayo. Ko se dérange, il fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Bokinga lelo. Notre juste vie, juge et vivant. Bana fasse Mike Botiela ba cœur. Botiela nga ba cœur. Botiela ba cœur rebelle. Lelo homme de l'autre CP, lelo ceux qui permettent de mettre la champagne, de mettre la champagne. Ah, champagne, n'a regretté champagne, quand il y a café, m'trisa. Il y a café, n'a goma yaya. Mais Nathalie n'a habité. Zawadi, bembaze minonyama. Zema le couteau, yoko sa votre internet, soit disant yozazi. Yo na zemi. Yo na zemi. Moi sa zemi, quand tout le monde na TikTok, tu ebe ko na zemi te bandakala. Tu ebe ko oende po kosa na internet bandakala. Tono toluka na musika. Le couteau est mimoka na mir. Lokuta comme mon ami. Ok, donc on va avancer dans mon lokuta. On va avancer dans souka. Okuta na mir. Nous avons même si homme de Dieu dit oh, j'ai vu tes larmes, je vais te justifier. Toba n'est pas Zawadi. Zawadi a démenti que c'est mes athées. Alors que c'est mi ezate. Toba n'est na Zawadi. Zawadi. Au monde de Mozabongo. Et l'autre petit calio ya po vino mo mes obstacle. Aussi longtemps au garder vérité oyo comme ça qui est un mensonge. Yeba ke na vino kimia ya kimia mutala la pongi na tongo la mukate. Tu vas passer à l'émission. Et si ko le kaki, o lingangote, la rote l'émission va qui jamais na ko le kan émission, mais Dieu va te pousser au bout pour le kan émission. Nzamba memo na suka mado na suka skemo ba ke note. Peut-être problème ozo komelanga parce que j'ai parlé mal de l'homme de Dieu. Na ke singa pardon. Zawa kanga data lelo. Ba oba otanga na internet bokanga data lelo. Bokanga direct ko bokatango. Un jour Zawadi olekana TV o démentir makambu nyo saloba. Un jour, Zawadi oloba que non, passer Mike Kazaki innocent, tikala jamais ko simé dans autres. Un jour, la fille elle va parler. Dieu qu'elle veut justifier ces hommes de Dieu. Yeba aza prêt à commémorer na souka pour démentir likambu moko. Jonas aboyi ko kende mission, nzamba mema ina encore. Au moins mon noko ezoboya ko tatola ke makambu loba kiza likuta nzamba ko fongola ngo nanko okoloba. Di manière ou d'une autre, yo Zawadi okoloba. Tu vas demander pardon à la télé. Oh loba. Tu vas dire que homme de Dieu na loba qui a le kuta. Jour wana qui chasse et télé. Jour wana ba internet ba vendre kimia. Ba ozala prida na basi sur le canal TV. Une fille qui passe à la télé pour traiter ses problèmes, dis-toi que Anna pour sa vengeance. Anna pour sa attention. Une fille qui parle des intimités, asala inga bo asala pour ça détruire mutwan. Ata ba sala kiyon. Une femme mariée peut passer à la télé dire que ba sala inga boy ba balusa inga boy yango ya ndenge ni une femme mariée en fait direct on ça la moi si mobile non na chambre
Yo ça la direct na kata ndako na bana no bazo yoka mais non mituna na miti congolais solo baka que non oui ça va mais on peut dire qu'on a raison mais si on réfléchit mais direct quoi ça on ndako mobile na aza wapi bana bazawa il faut réfléchir congolais ba aza facile à manipuler peuple moko facile à manipuler na minute na ko le ka lobby na bika que non basala kinga mabe mutu nyonso ta koti mama yaya Bozo kata ya observer ba problème d'internet. Bozo kata avant quand les problèmes à mutu observer na nous tout na pour et contre. Tala na mutu nga za asa et on est poussé à lo baboy. Après ce qu'on côté le côté lié. Une femme mariée qui fait un direct à la maison pour dire que ba viola qui est il tient pas compte que belle famille bazotalanga, il tient pas compte que non pasteur na église azotalanga, il tient pas compte il y a propre famille na ba parents na ye nanu ba botié. Ba yo ka ben sanité ya bongo na kata télévision et puis congolais c'est que non azana raison vraiment ka viola qui ndoki ba manipuler ba simple manipulateur ba zo manipuler bino ya ofélé ozo peut compatir na muta bongo genre que ba sala qui mais so ba sala qui mais pourquoi 8 heures pour expliquer bien qu'on a devant belle famille na ye devant ba parents o ba botier est-ce que vous analysez té vous salime bo réflexion tout autour na ngoté une femme va violer elle peut se comporter comme ça na internet. Zawadi, elle a passé na 3000 abonnés na 18 000. Pourquoi les Congolais ba manipulateurs? Avec l'air makambo et bandit Zawadi avec na 3000 abonnés na Instagram. Aujourd'hui, avec elle a 20 000 abonnés. Les Congolais aiment ça. Et si kabo soto ezali baki ko s'abonner mbangu. Kongo na munoko no kakina linga mutakala te et loko tondi na ba téléphone na biso ba Congolais ane mitakala. Kongo na munoko kakina linga to linga buzo bate o mona ki mutakala mutu zo panza na to sengi mutu te bazo tindelong. Tiens, prédication, mon gars, 30 secondes. Au pasteur Marcelo atteint de la internet. Il y a 30 secondes, il y a TikTok. T'as là, c'est combien de personnes vont partager? Zwa Moutakala. Tiens, Moutakala, il y a 30 minutes. T'as là, n'est Congolais qui est méga. Pour t'as la Moutakala 30 minutes. Pour dire que, et là, Congolais, lingi na vie makasi. Et ça, sanité. Et là, Congolais, lingi ma vie makasi, et ça, distraction. Et là, Congolais, lingi na vie makasi, et ça, bouzoba. Mais na mounoko na linga bouzoba te, na mounoko bouti na biloko wana te. Mais yangwana de totondi na ngona ba téléphone biso nyonso nanga na bino. Biloko tona mo téléphone yangwana. Ba prédication ba passer na ba téléphone et mona na raté. Et ça là même pas 24 heures. Ceux qui batineli au prédication bala moko poko au supprimer. Mais moutaka ko va na pendant 3 ans, et ça na téléphone yango dans l'espace. Mais sur les prédications passer espace ezali sauté na téléphone a supprimé espace ezali téléphone a supprimé au supprimer mais mutaka le vanda na téléphone pendant 3 ans yo mona mwasi ozo vanda mutaka la mona mwasi pona nini kasi yaya yo mona mwasi mutaka le na téléphone ezali peka ya mona mwasi siko nini yebisanga à l'intention de quoi à l'intention de quoi na monoko tongi buzo bate mais buzo bande tondi na ba téléphone. Na mon côté nous vous avez mais distraction de ton communauté. Le lorsque vous pensez a raison. Zara disait mais longwe film au total on a binoté et pas star na biso moi mouné na mboko total en ngoté. Total en ngoté ex moi star ex moi ya star mouné na mboko à sala film au total en ngoté ngana bino total en ngoté. Boy bisanga ngana total film ngoté. Ouais ça deuxième épisode de Zara sali biso. Ok, éviter que film date total en coup avant hier. Total film déjà. Et c'est le cicaté. Total film auto vanda na total en bien. Et biso na bino tebe ke mazema zawa de suka boy. Na tebe ke zeme suka boloba. Na na ebe ke zema zawa de suka ndenge suki lelo. Zeme ze insulté. Donc c'est zeme ze insulté. To sende nini. Donc, ce qui est mes sous-titrés, à vous expliquer, pour te bon sécater, ce qui est Mazawadi, ça n'existe pas. To sende, liko nango, to sende ni. Posez mes athées. Si ko to sende, liko nango, to sende ni. Yo, grâce, niyamano, niyamadan, non, lobelo, ma ben, on a la tête tenue dans la sériété, hein. Yo, non, on a bloqué, on a niyamano, niyamé, il faut arrêter de défendre Mike. Yo, qui est défendre Zawadi. Non, lobelo, ma ben, on a film au dato tala yango bandaka la tout le monde a déjà coupé et bandaka na Instagram makame bandaka na Instagram parce que le point Instagram na bête la bino lelo Instagram mais c'est ce que montre notre visibilité na babonné
Instagram, les réseaux sociaux, ils n'ont pas supposé abonner belé. Pourquoi pas signer sur le problème? Na Eliane. C'est la Instagram. Ils ont besoin de visibilité et des abonnés. Du coup, baby, que Congolais, sont créés les Kambabong, vont s'abonner full. Tout. Ndé basa la Instagram. Eh! Les longs de ton homme qui n'a pas boy. Moutoumouga n'a qu'à te commenter Instagram, côté la frère Mike. Tu n'as côté la nani, n'a côté la Zawadi. La meuf qui a commencé avec la grossesse, Jacques Nana Zema passé à Mike. Le lobby qui est mezate, si vous, il faut la côté la nani. C'est l'objet. Pourquoi dit Congolais? Sous les pémènes, on a bambou, l'on a moutoun. Puis on a kanda bamo. Yo, tiens un commentaire à mon qui est mon énorme bendo solo. Mais quand tu as commenté à mon qui est yo grâce, non, bendo ma solo ma casse. Maman a bien un ben un téléphone. Le téléphone a un tigo. Le monde a un orange man. Asa bipolaire. Bipolaire quand des collègues na liboso. Nenga ki kokoko sa makambo. Après yo, Zawadi na biso zemi wana zonga. So zemi Zawadi zongi te. Zawadi na ko bimelo na ndako, na ko bendo solo. 10 minutes on a posé 10 wana to pesa mwana kela yangana za ndoite to pesa mwana na kombo kela yangana po aza le sele lini komede tilo na zu ndoite na kata monda art il faut zo ndoina ye mwana na to kobenga ye kela yangana si vous moni zaona daibo tunika boni kela bébé kela ça bien kela yangana ça bien to tuna ye au sakane na biso pendant do yo pour nous abonner au bane ko créer ba problème donc ba problème ozo créer wana oyeba ki bien que tu veux manipuler les gens au côté si na kata jena yo ba na tongo ba mama mikolo bolo mukana ma wana yo moi no ba viola qui est elle vient elle-même de confirmer sans explication que Zemi a sauté pas d'explication à donner Zemi alobika que Zemi ezali sous sauté. Parce que c'est Zemi ezali souté, c'est que Zemi limoueti. Zawadi bemba Zemi no. Ok, bemba Zemi no makasi. Bemba Zemi no. Yo batuti. Yo za innocente. Hein? De yo zo kanto ko za innocent, yo za innocent. Et bemba Zemi no. Pour na bi ketikala ozalate. Eh. Bozo sakane. Eh. Vous avez manipulé, mais Congolais, comment les manipuler, na tongo la mouki, bah ça la kinga boyo wana mbangu. Le lot fait un kaza, passer un kaza justifié. Le lot au CP, le lobby sur une église, to bete l'inzambe wana mabonde. Des fois, bah ndi musu l'église, bah nota la passer un mic, bah bah à cause ça fait un sous fautif, le lobby sur une réponse. Il y a pas question, il y a mis tout dans la biso nyonso. Tu dis que cet homme, c'est un innocent. Mouto aza innocent makasi. Mouto a tika la oyeba makambo ote. Merci beaucoup. Ben basé mazawadi. Fini yangu lisuku les gars ça yo so c'est direct na ya kana heureusement so bloquer ba commentaire na TikTok yo so tike commentaire au fungama ko fingo ba so finga tala vanda kana kele yanga neno na libumu po niveau toka mwana mes amours na lingi bina mingi je vous aime beaucoup boza bien na linga bino bo partager na dire bana frère passer un mic bo partager nga direct comme direct partagé, pardon, direct partagé, pour partager direct au ya, bon, moutounio sauté si kaza nombre ya batouban ali nombre à partage, toza 1000 combien, alors, les 1000 combien, vous avez partager direct, bandokyo babundi ses frères Mike bamona ke non, aza innocent, et si ka bandokinyo so bazwe minduki na bango batali seli homme dédié, vous partagez les bango, vous partagez, merci. Nous avons demandé partage au matin. Merci. Voilà. Nous avons un nombre de partage. D'ailleurs, comme tu presses, on a 3. Bon partage, je t'aime beaucoup. Je vous aime aussi. Il y a biso passer à hôtel et ma debout. Bah, quand c'est que non, on s'est dit, ya. Il y a deux mon sikapi. TikTok, Toto, Instagram et kata carrière à homme de Dieu. Au moins, des sikapi, Instagram et boma, ministère Mobimba. Au ça, direct lobby. Après, une semaine, au boss, on a oublié stocké kako 100 000. Bon, qui? N'a pas m'appelé pour Kendaka. Eh. What's your sabo iko? Oh, mulima zawadi. Mulima zawadi zo. Mulima zawadi zo na partout. Yo! Bemba Zemi no ni amana yini Zemi no. C'est mitika ko salate bemba Zemi no ki. Ni amano ni ama. Moi ça ndumba moi ça molasso. Oya ko se biso makambo ki OK baby sa réputation batou. Do ovandi no mesiko ovandi no zo ba non. Muto na zo bo ma carrière na ya. Makita bo ça la botu mo e comme la abiso.
bisika bovanda to détruit to déstabiliser et comme la kabiso to répondre binoté bato batune babi ke passer Mike alongwe majabuté a senginde démission na ba fonction azaka na majabu mais a démissionné ka ba fonction na ye et ande timuto zaki général na kata armée olongwe général motikel ka soda donc azaka soda nakatia majabu donc ça dit que non il fait partie du projet obangate tozawana ensemble muto bang samninga zate bon na fongeli no ba porte ba direct o Monica nga répondre nengo lingi yaya nazo yebisa bino awa tibal bébé et loko moko ta sikeze ko tengu sa molimo mais boyi ba ke ba misile bozo tinda na hôtel no kande ti Poutine Satan de oya un jour do boaka to lancer Satan de et oya Bembaze Mazawadi Niama. Allez, bonne journée à vous. Boye ba ke non. Troisième direct roya melelote natika natba. Totika bino tabolo ba. Bino bolinga bon mon audience. Ne bon mona ke oh artiste en audience na loba mingi te. Na sala ba direct pa mate. Mais so na sali direct beta akano. Ya libosse sale 1 million de vies. Bino mosko a partir à sikoyo na direct ko. Bota na sko ba nombre de vies. Bota ba nombre ba partage. Ete ya bino. Et Bembaze Mazawadi. Nakati. À demain. Il y a la levée à promotion à et un travail à faire. C'est ça que vous savez, c'est que la salle à l'eau, la papa la maison, la voilà, nous souhaitons un heureux Toko Zawadi. Soki azoyemba motema nzambe ezobeta popopopo. Bana nzambe baopambwama ye zawadi na biso. Soki asimbi kobina koloba te nzambe lola akitaka na ngwende.